La prière, là on prie, même pendant le sommeil ou même comment on appelle ça, vision. Vision, c'est le monde de la vendibouée, tout d'un coup, on a et là, on met flashing là, bam. Dans quelques minutes, il m'a dit, tu vois, au ça la paix. Je pas compris, na moni, zamba de mission la libula la tingé na bamoko ya gloria. Puis bezonginga, ba ange ba simbinga. Mais non, c'est à nous maintenant de retourner la question. Est-ce qu'elle a respecté qui m'a cambo et Zambie a levé la qui pour ça il a eu le point d'autorisation. Il y a mis balé, d'autres qui peut-être après y a qui. Et ça lui que nous approuve. Vous voyez que non, ils ont un message sous ce qui est bimé, faut y la concerner. C'est ta vie, ce n'est pas la vie des prophètes qui est en danger. C'est mon linga yo kolikayo asati. Mutaro sambe la pepo na yo kolikayo asati. Mutaro comprend problème no passe na yo izaka yo moko. Alors moni que non danger et ça pour na ba passer bien na buta pour ni kaba sélection. C'est que nzamba linginga pour ba ko kepe ko lubate et y risque. Mais nzamba par son amour a prévenir à biso à l'enfance. Maintenant là on va prier, il faut y aller. Prier en les amis. Seigneur. Ou avec quelqu'un c'est ça tu pries. Oui, qui dans un sous Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Voilà, Mbote Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bino Bayebolingaka émission la Bino, la maturité spirituelle, Yangoyo et Bandi. J'ai l'habitude, il y a Koyeb Sabino, Bandeko Balandi. Ce qui est émission et Bandi, aux yeux papa, aux yeux maman, aux yeux na, petit frère, surtout ma petite sœur. Ce qui peut Bazada et Rolala, Ola Musu Bango, Koyeb Bango, la maturité spirituelle et Bandi. Pour que baluka moyen bazwa part na bango mukolo lelo na kozala ne sengo ya koyambela bino une servante de Dieu, une prophétesse azali pe évangéliste na kombo ya Valdoger. Je pense bato ebele basenga ki baluka ki babengaki bolukela biso nanu la servante de Dieu azali wapi poto luka moyen to solola na ye to kabola makanisi na émission na bino la maturité spirituelle. Aujourd'hui, tous les kobeta lisolo na sujet o toza na ya monene na o etali bandoto.
ndenge bandeko misusu lelo bakoma ko négliger bandoto ndenge bandeko misusu lelo batiraka attention te na bandoto ndenge nini il faut ko éviter ndoto ndenge nini il faut prier pour ndoto oyo loti ndenge nini il faut koleka par délivrance par rapport ya ndoto oyo yo outu kolota lelo tozali na la servante de Dieu, raison pour laquelle na bengi lokola prophétesse aya to luka moyen ensemble na ye to limbola na ba mituno nyonso pe to pesa bino makanisi na ba oyo esengeli. Voilà, derrière la caméra nous avons un réalisateur très intelligent au nom de Bon Délivre. Merci Bon Délivre pour la réalisation et l'émission Oyo. Un grand merci à Maman Bijou. Maman Bijou depuis quelque part. Merci parce que vous allez branché, connecté sur Top Media Télévision. Pourquoi pas chez Sarah, toute la télévision, aux autres l'émission Oyo. Bon Délivre, Boko Fongola. Malembe Bongo, tout le monde. La servante de Dieu, na combo ya Maman Valdegé. Poto luka moyen to pesa ye maloba nazo ko baluka bongo pona pesa Maman Valdegé maloba na kanisi Maman Yvette Mbangu ya Maman Yvette depuis quelque part aussi des zoamio la servante Valdegé aza déjà na biso awa. Bonjour papa Tati. Comment ça va? Ouais, dans la masse tout ça va. Trop calme quoi? Moi ma vie à Kinshasa ou bien spirituellement charisme ndé ekoti yango esengi bo. Je sais pas aller au faisant. T'es même un peu médecin. Je vais dire la salle du sol. Pourquoi c'est total là? Moi je ok mais La ZAC qui est la prière par rapport à la recommandation à dire parce que vous savez tout ça là. Les un chef moko boye oyo à tout moment après ça va sur ordre. Il y a pour exécuter. Et alors, un moment, on ne peut pas partir vraiment comme ça, parce qu'on ne parle pas des chefs à Zali. On a recommandé d'abord, on a se retiré un peu pour la révélation sur la promesse. Et ça, une de questions, pour recevoir qui n'est pas bateau, mais on dirait que ça va le Bouddha, à Ponetanga Libala, à Géliki Nabalite. Biso sur la prophète va le voir que mobile la ville en rail, mobile la balle moi sur la balle à 5. Je sais pas là souhaité lui on a pour remplacer donc il y avait des questions, plusieurs questions sur ça et nous avons le bac dans la que non retire toi je vais te parler sur mystère de révélation il y a promesse de promesse il y a automatique dans la bilaka ce qui moi la bilaka beaucoup donc j'avais eu pas de réponse sur ça. Pour même la prochaine émission pour le bilan pour voilà, c'est comme ça Ezala qui bongo moyen pour la servante Maloba. Mais pour l'amour de Dieu, pour les enfants de Dieu, avant que de se lancer dans le débat, dans le été pour conduire même une minute juste de prière pour que ce soit l'émission. Seigneur, je te prie de te commission, on a remis au service de tout le monde à il va grâce, il a la force de ressusciter, tout où tu veux mériter, non? Ils ont roulé pour le service, ils ont permis de tout le monde à la politique. Si vous avez dit que madame Molité, nous avons pu donner des petits de sa émission. C'est grâce au super de vie que nous, tout à l'heure, pour la plus longue fête, la fête de Dieu. Tout pas pour la parole, on a eu le Shanghai, encore, enfin, que nous n'avons pas se récupérer la situation de Amen. Voilà, bon, on est à la qui prière, il y a ouverture, il y a émission. Oh, et pas la servante de Dieu, Valdegé. Merci à maman Zozo, la femme des papas, même à Kalanzinga, maman Deborah Lubanda, qui leur mère à Calgary. Merci pour la sage conseil, pour l'émission, que Moussala, au moins votre fils, Nazoko Sala depuis Kinshasa, maman Valdegé, depuis Namouinda, au Sérétiraki. Zambé a levé l'eau sur eux établi la caméra de l'autre relevé la ville la caté de l'autre coloca moyen tout le là établi bandoto ba mystère eux ezali na kati ya bandoto rôle pe ya ndoto ndenge nini moto akoki kolimbola soki aloti ndoto pe akoki kotambola ndenge nini pour que oyo biso tolobaka ke soki baloti yo ezali condamné ezalaka ni l'essence de fait ndenge nini moto faut atambola même avant tokota na sujet na biso na Maman Valdegé je vais poser cette question aux une servante de Dieu
relation ya maman va loger na ba servant et la servante mosusu dédié eza la famille. Relation par rapport à Népal, comment? Je pose une question dans là eza clair. Relation ya la servante va loger na ba serviteur na ba servante mosusu au pe basali na nzambe eza la famille. Eza que ba servante na ba serviteur toza ba voisins te. Tu vois, là où nous habitons, il y a des voisins. Une fois de moins, bonjour, bonjour. On vous appelle un problème qui n'a posé Kananga. On a trouvé une solution ou vice-versa. Maintenant, avec Bassal et Anzan, les photos, il y a des photos. Alors, si on a fait un bateau, il y a des photos. S'il s'agit aussi de garder contact, à inviter, on a ensemble, où il y a plus pour là-bas, la connaissance aux gens. Moi, je demande toujours, si m'autorise pour répondre à l'invitation, si on me dit de ne pas aller, donc je reste. Mais tu te fais rare, bien qu'aux Alaki, na ngomba kuna, mais exume-moi tant. Et na bien ngomba te. Non, ngomba na sens que au kotaki pour na koluka encore une fois présence ya Nzambe par rapport ya ba requête aux Alaki. Ce qui a motivé tout ça, c'était quoi la sœur Vantogé? C'est ça que je viens de dire. Moi, je dépends d'une personne qui est Dieu, parce que là, moi, je me bien là. Alors, à l'année, c'est un chef, non? Quand ça ne va pas, il te dit que non, il faut pas que là-bas, que non, mais il a dérangé par rapport à l'Icampou, à l'autre emporté. Ça passe là toujours à travers l'ambassadeur toujours représenté. Tu vois qu'il est bon à Solana, à retirer d'abord pour la restriction en fait pour la base à la question. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, pour pousser la direction des Zambé à cause de la minimum attitude. Moi, Nzambe est tout serviteur de Dieu tout. On a la présence de Nzambe. Il suffit pour reconnaître d'abord la bonne avec un cœur sincère et puis c'est tout. C'est un papa, il est là à la disposition de tout le monde. Ce n'est pas un chef avant et en monaï, le chef en motif. Ça demande de procédure non. Lui, il suffit seulement de venir auprès de lui dans sa présence avec un cœur sincère parce que nous avons battu la routine. On peut tromper les gens, mais nous avons l'intention de nous dire c'est ça. La servante du Val-Dogé, vous êtes préparé? Maintenant, là, pour cette émission, pour que les enfants de Dieu va bénéficier de la grâce aux hommes. Nous sommes là. La question est, est-ce que vous êtes préparé? Oui, par la grâce de Dieu. Ok, merci beaucoup. Bon, on est tout banni émission là. Maman, tout le monde, les enfants de Dieu, la Sijon Italie, Bandoto. D'abord, yo est Oyo Kakamoto. Donc, il y a des trucs que maman, le lot, l'otaki. Il y a signifié dans le livre. Et pour nous, au monde à Kamoni, aux Zolamon à Aspeni. Lorsque une personne a été que non, la servante le lot, l'autre qui l'autre boué. Ok, l'autre ils ont l'importance il y a ma classe la vie parce que nous avons un Cameroun, il faut ça les mains. Alors Dieu par son amour, il ne peut jamais permettre que le mal arrive à ses créatures sans leur prévenir en avance. Il prévient toujours pour que l'homme ait une attention éveillée sur le message pour le arrêter. Après avoir pour l'autre message où nous avons par l'auto et si la concernée ou les concernés à la précautionner par bateau baza mandaté dans le domaine il y a discernement de songe pour quitter pour ça là pour mabeko mati c'est ça. Est-ce que c'est important il y a pour l'autre attaché qui joue? Pour l'autre c'est très important mon frère parce que dans un monde de mon spirituel où les âmes Dieu pour corps physique et le corps physique est animé par l'esprit. Alors la Bible dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Lorsque nous dormons, le corps a la repos, mais l'esprit est combattu. Ce n'est pas le corps. Le corps au moula mutalali, mais au moula mutalali boué. En réalité, dans la quitté, dans mon imakambu boué, dans son bundala bazozo la nangai, donc c'est l'esprit. Maintenant si l'esprit est combattu, c'est très important parce que dès que le langage qui nomme tabata malékion.
moto azonga asala mabe aleki yo mayele me nzambe na bolingo na ye moto azosala mabe ya komema yo sikoyo en esprit omona plan nini ye aza nango contre toi en fait que yo koyeba kozwa baprécaution po préserver vie na yo to biloko eza koappartenir na yo libota na yo na mboka na yo. Voilà, merci. À travers le songe. Merci. Ça commence bien déjà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça commence bien déjà. Gloire à Je pense Dieu. que Togo Tambola bien. Moi j'aime lorsque invité Nanga Aza na plateau, je sens que Azali na matière on a de partager ensemble, de savoir au cœur. Elle s'appelle Fifi Owech, la star depuis quelque part. Fifi Owech, toute dédicace à toi. La star. C'est-à-dire, j'en profite aussi pour penser à une grande dame. À Koki Kolo Tadelo, Batalisi Likambo Moko Boyo. Mais à mon ina yango normal à Betia Mouskara. Na bande quoi na yo Koki Kosola na bango nini. Na toutes nos questions parce que je pense que vous avez une servante de Dieu. Naza pe na domaine ya Vous avez na domaine wana ya makambo Italie bando voilà pourquoi na pona kiyo. J'étais inspiré beaucoup plus na Oyo et comme qui une grande comédienne na Kombo ya Ndekota Nyazola na évité ce qui donc je pense que Yosa le pour la bande de souté qui est pas non, je connais la dame. Oui, voilà. Voilà, je viens là tout de suite et puis dans l'équipe du sous inspiré dans des comment moi aussi à l'égami la TikTok Kazapé influenceuse au nom il y a Aline Zongo, voilà Aline Zongo, je pense baliwa na bango na bandoto o balotaki nde et puis ça qui m'a dit kanisi ya pour ça la émission on a béni ça auto lukamwe to sur la name sur ce genre de sujet il y a bandoto moto yo aloti bongo akosala ni. Ok, tout dans la Bible, depuis que m'a dit que dans tout le comité, dans un Job 33. Ok. Oui, maman, aujourd'hui, Job 33, 14 à 18. Job 33. La Bible dit ceci, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met des sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de leur guerre. C'est la parole du Seigneur. Nzambe na bolingo na ye makambo nyonso elingaki komela biso aprevenaka biso yango en avance mpona toyeba kose préparer. Tu vois, omoni bato misala mabe bato bengaka bato ya basiance occulte bandoki bangaka nde bayebaka importance ya ndoto. Bana nzambe baka na tendance ya konéglige ndoto. Omona mwana nzambe aloti ndoto azoba ebi na surtout ke heureusement ke ezalaki ndoto ezalaki ndoto makambo na moni ezalaki somo. Mais bato misala mabe bayeba importance ya ndoto. Moi je suis là eza domaine nanga on nzambe asalanga ngolu ya kodiscerner basonge. Alors il y a même des nganga qui m'appellent que non la loti ndoto moko boye parce que ayebi ke nazanga naza na puissance moi petit puissance moko boye na okipe ko agir mais c'est que nzambe azolinga interpréter quelque chose akoluka atia pembeni na ye bato ba discerner mais bato misala mabe ba yebisa ye ndoto wana eza nini. De même que ce totali na Daniel 2 roi Nabucodonosor alotaki ndoto azalaki tellement agité. C'est un roi, il avait tout. A occupé au bannir en roi, ils en ont aussi un peu de tout. Mais au moins, il est tellement ayébaki importance nango, abengaki ba nganga nyo surtout ba ko limbola. Mais comme la Bible nous dit dans Genèse 48, l'interprétation de songe appartient à Dieu. Mutu azan esprit ya Nzambe, nde mutu azan na capacité ya ko interpréter ndoto. Achaki mandat wana pas Daniel interprétaki ye. Donc, à essayer instruction, à se retirer, à prier pour Nango. Et puis, nous avons essayer réponse par rapport au message au roi Nabucodonosor à Pessaki. Pays na tourna et psyro au sala. Ce que l'on dit, tu seras sauvé. Ce que l'on dit, au Rosala, au repos de la carte de même, ce total, na Genèse 41, roi Pharaon. Oyo pe alotaki ndoto azalaki agité asengaki ke basage tout baya kointerprete ndoto
mais bazwaki yango te parce que domaine wana ezalaki un peu compliqué. Comme Nzambe aza na esprit na ye atiaka na basali na ye, Joseph ainterpretelaki ndoto mpo apesaki mpe bainstruction que non mpona ndoto na yo oevite mabe ekóma na mboka na yo okosala bo ifo yoka voi ya Nzambe. Omoni ke Pharaon mpe atosaki na ndenge ke adimaki kokolabore na Joseph par rapport ya badiscernement oyo apesaki ye. Maintenant biso toza na comportement wana te surtout bana na Nzambe bato baza basé na makambo ya nzoto eza bato ya misala mabe. Je le dis parce que bamonaka biso yango omona ke non soki oyeba na moto aza na misala mabe peut-être oyo oyeba te eloko ya liboso soki bozosola na ya otuna okara comment tu vas même na message bien dormi t'as rêvé quoi azopanga ke Nzambe ya exposé misala na ye. C'est-à-dire même bateau de Solana bango ou peut-être toyebi bango te bateau oui ozomoneka physiquement c'est un gentil homme c'est une gentille femme mais en coulisses azana misala ya mabe. le herbe bateau na la biso qu'est-ce que tu as rêvé la nuit bien dormi comment ton sommeil s'est bien passé t'as rêvé quoi azoli yo kasa lokono et même azolandela évolution na ngai comment na la moke oke yazolinga yeba ndoto na yo lotaki un jour Nzambe yo revesinga misala na nga te pa ya moto tu vois et puis au mona kemso loti mabe na loti mabe mais bon so wa ndenge ni bazana ba signe moko boye o déjà avertissant bango que non moto yo azo mona misala na yo au mona be appel ali poso ya tongo autre ba première heure yé écoute o tu loti mabe ba mo bengi avec douceur ça va ce qu'on a la confusion. Non tu l'autre moto na bébé ndini na obenga ngaza na gentil peut-être ça lonka ba makanisi au moins si esika ba na Nzambe beli ba kwela na ba faire étali songe c'est un peu ça. Il faut qu'on la éveiller lorsque aux une d'autres faut être précautionné par les gens ou ba mandaté parce que un pasteur a un mandat ya ko discerner songe ça dépasse aux na ba don na ebeli on moni que non ba confusion pe belé kota na mabota na ba place ebeli à cause ya songe l'autre ndoto mwana na yo azoya ko kata ombeli parce que maman ebi so zamta bisa mabebe ngana eza domaine na yo te tu vois obengali pe mwana pe boye famille pe e panzani ozala fiancé mo azolinga bala yo l'autre na ndenge mo mabe na kebisa passion na singa zamta bisala mabe tika e orate pe libala vie na yo ti okomi mokolo posa nini otikali kobala te parce que eza domaine na ye te soki tozongi na Genèse 37 à partir à verset 5 Joseph l'air alotaki ndoto liboso abetelaki bandeko na ye directement Nzambe apesaki esprit ya discernement bandeko nde bayeki kointerprete ndoto bamonaki que non ndoto ya Joseph ezalaki na signification makasi oyo Nzambe otombola ye. À partir de ce verset 9, il y a mis balé à sa papa na interprété les ndoto. Mais si vous suivez un esprit en Nzambe te bange ba conduire Joseph na musala oya yete parce que na ndoto liboso alota ki babanda ki polo na ba fleur tu vois bazolo na ba fleur neti ba ya yeza ko évoluer bandeko na ezo kauka ezo kendinet ko kumbanga. Donc bango bamona mon fleur ole telema ezo courbé donc bango bamona que non cela veut dire que non yo ozala élevé biso toroya ko s'incliner devant toi tu vois mais ce qui va donner l'espoir Nzambe te banga balobani ndoto ane la kisi il faut le terrain moko boye o arroser bila banga ba détourner na nzela mususu o Nzambe aprévoira ki pona yete. Tu vois, il faut faire très attention à la discernement des songes. Au gros, ndoto na okumba avion. Cela ne veut pas dire que ma pilote. Moto discerner en gros, eza moto aza na mandat ya discernement des songes. Peut-être puis ba commission ndoto na ndinga boto ye ba raté conscient okumba na bateau ba voyage. Eza ba mto à l'autre ndoto en réalité comme ça aza femme d'affaires. Mais la bandoto na l'autre ndoto ke akoma na maman malewa alamba malewa ebele sans cesse. Après maraté azo distribuer va tout biloko donc ba commission esclave na monde à ténèbres là on la mkanato on sentir d'autres zo soir ata o meli ba kisi nyoso ya ba douleur et simba parce que on les a domaine spirituel et loko ebik ça on kareza nini prière mais prière na bato bazana domaine il y a discernement ya ndoto donc on ça confusion te
tokotisa trouble na bafoyer te tokotisa trouble na bavie ya bato te parce que bandoto lelo epanza mpe bato ebele naza na camarade nanga nalotaki kaka mabe alors bandoki lokola bayebaka phénomène ya ndoto eloko nini basalaka soki aosala mabe eloko ya liboso akimisa elonge apesi osi apesi yo makolo apesi yo bafese apesi yo mokongo so ekomi na motu ozolinga olandela oyeba motu nini azobundisa ngai omonaka be par exemple alati tadi po atya biso mibale na confusion tu vois alati mpenza alati yo bayo oza innocent oyebi na yo te bautilisaka elongi na yo mpa bandoki olia ona kobetela motu mo aza na domaine te akama ona aza motambisa mabe nayebisa koti mona mpe moninga aseloigna na yo oyebi no peta panza o mpe bebisela o mpe réputation tadi wana aza motamisala mabe sango mpe esali nini etamboli pourkui okute na motu oyo aza na domaine wana te alors biso bato toza na domaine wana toyokaka ndoto tose retire toke prier mpona ngo nzambe apesa to discernement ya eloko moko yo monaki na ndoto c'est par là sikoyo nzambe la bozambe nde akorevele biso ke non ce n'est pas tadi eza moto etele moto asalaka biloko wana ebele bakanga baparent na bango bandoki ebele bakanga bafamille na bango bandoki à cause ya bandoto kolota ndoto c'est bien bon parce que eza nzambe aza koavertir na makambo ebele elingi ekomela yo kozwa baprécaution mais il faut être précautionné par bato baza na domaine. Voilà, on veut tellement du topo. Je fais que Kochara Kaba point Kaboué. Bino Kaba serviteur de Dieu, Naba servant de Dieu. Côté Akabiso, tout ce qui est révélé est condamné par le nom puissant de Jésus. Je pense que tu as dit aux Ouakatan, il y a un audio, il y a un Konabiso Tania. Na bala me nakinaki depa na biso namoni bapesi nga biloko na lambi me biloko yango ezalaki makila patati patata molili mais na comprendre te elingi oloba nini yo wana baudio oyo ebandaki kocircule et ça veut dire quoi ere bino boteyaka biso ere boyebisaka biso ezali condamné ezali ni leçons effet mais wana au moins alotaki peut-être mpe apriaki alamuki mais tomonaki mpe ndoto yango donc ememi ye na liwa elingi koloba nini elingi kosignifie nini mpe bato bazalaka na attitude nini lorsque amoni ndoto moko oyo ezali ke non ezali ya malamu mpena mingi te mpona ye. Par la gloire de Dieu, dans une sur Esaïe 38, dans ma commis, là, tout le monde a Esaïe 38 de 1 suivant. Tout le monde a que non, prophète Esaïe a que n'est que pris à roi Ézéchias pour na yebisaye makambo nzamba yebisaki yebisaki prépare-toi nzamba alobi que non kana mini te ozotika mokili azwi message ya nzambe akeyebisa roi à son tour il a fait quoi? Il a tourné la face contre le mur en train d'implorer la miséricorde. Seigneur, je te demande, je marche dans l'intégrité, je fais du bien, je fais ceci, cela, en tout cas avec et donc il y a coulé de larmes nami sunaye donc avec un cœur sincère akepa papa naye parce que nzamba azara dictateur te nzambe non etikalaka non te oui etikalaka oui taza nzamba miséricorde taza nzamba grâce. Dès au début j'avais dit que non, il suffit de venir auprès de lui avec un cœur sincère ndenge roi Ézéchias asalaki alors bapesi un message oyo eza na mpona ezaki na négativité na part na ye oui nzambe alobi mais mpona ngai eza vraiment bien te nazongela so moto alobaki message wana mpona implorer miséricorde si ya le mal donc nzambe alingaka azongisa tu vois un moment tokomaka mpe mo orgueil biso bato que moi je suis trop rassurant mais un moment quand Dieu nous passe des messages pour dire que tu aux autres trop mapeka likolo mais quand on kozonga oyeba mpe kotambola na kobanga ngai kosala mpe bolamu na bato des Bibles rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verrait dire. Lorsque Sissi prière naie, Bible na biso le même mouton a pété un message. Le prophète Zamba pesi kaka réponse tout de suite que non avant même abima libanda ya ndaku ya roi. Ayebise yebisa ye nganzamba la okikolina na baki les 15 ans. Mais le bateau balobaka que non tout ce qui est révélé condamné dans la prière. D'autres olotaki na compte na yo eza lokola négatif. Est-ce que vous avez une réponse est comme positif? Point d'interrogation. En cause de la réponse négative.
kasi ndongo oloti ndoto yo tolotaki ndoto te biso tozalaki te naloti ndoto namoni nakufi ma prière olia koprier même pendant le sommeil ou même comment on appelle ça vision c'est le monde na vandi boye tout d'un coup nakomona eloko mo flashinga pan na quelques minutes namoni makambo ebele tu vois ozala pe je pas compris namoni nzambe abimisi nga na libulu alatingi elamba moko ya gloire ya pepe ezongenga baange basimbinga directement kose référé na ndoto na yo ok c'était suite alotaki ndoto nakufi bakontinga batinga na libulu donc par la prière on asalaki nzambe asali nga ngolo asali nini alongoli nga lisusu na libulu wana ya bato ya mabe tu vois yango tomonaka tout ce qui est révélé condamné par la prière si Dieu aussi enlève oyo alakisaki yo il faut sikoyo eza temps moko il faut kotela yango vraiment prière ndoto batebe banégliger yango na loti ndoto moko ya mabe c'est ma vie c'est ma famille c'est mon pays je dois intercéder pour le songe afin que nzambe apesaki nga message nzambe wana mpe apesa nga message que non alongoli mabe na mboka alongoli mabe na libota alongoli mabe na bomoi na nga tant que nazwi na message moko ya positif te nakokata losambo te tu comprends eza lokwa baya kosignalo que non bazolokisa na la eloko ya liboso fo oyeba koarrange mpona boboma situation oyebi ke non on a tout arrangé papa moto mpe ebomami mais sikoyo yo eloko moko esalami te ozobanga mais pourquoi na makambo eza vie otika onka bo naloti ndoto boye na boye tu es là tu t'en fous tu marches esprit na yo ekozala na problème omonaki na nzoto na yo ata ofourni l'effort humain ya mosala ekosimba tu vas travailler dur mais na suka nango salaire bakofuta yo osala nango loka malonga te omona ndenge mosusu o akenda poto depuis 1900 depuis akoma na poto alotaka ndoto azalaka na mboka oyo auta wana mpe ezalaka mabe oui eza mabe soki ozolota ndoto fo eza na signification soki olotiki naza na afrique ozalaka na poto eza là où tu vis actuellement ozongi na afrique fo ozonga na bandoto mobeke no namonaki mosala nasala na poto nazongi sikoyo na afrique nakesala na se lancer na musala moko boye namoni esimbi donc nzambe oyebi so ke non eloko ozosala na poto wana so meme en afrique ekosimba makasi mpe okosunga bato bazwa misala na domaine wana je dois prier pour ça namoni siko nzambe azoguide yo azopesa yo déjà badirection parce que vite okotambolaka te kaka bozoyeba esika ozokende te ose focaliser na point moyebi ke non nzambe déjà ayebisanga ke domaine oso nasimbi esimba epesamelanga belo bandoto ezalaka ke non ndenge tomona ebele na baafrike bavivre na bavie moko ya badifficulté alukaki ndenge mpo s'en sortir mais na bandoto no omonaka ke nalotaka na ndenge nazalaka na lipasse nalati elamba moko ya salite ma en réalité ozalaka propre elamba moko etoboka nde tomonaka misusu abeta masolo elamba ezalaka mpasi lipape ezalaka mpasi mais na bandoto na nga naozongelaka na spe wana na bilamba wana ya ndenge a l'époque akala na balopango na bino ya kala soki lopango bateka ekoma da immeuble mais yo lotaka ndako akala tu dois être précautionné par bateau baza mandaté na domaine wana bakoexplike cela veut dire quoi yango omona ke non okenda mpe poto yango mpe boye libala mpe evandaka te makambo na yo mpe esimbaka te parce que ozovivre toujours na nini réclamation eza toujours kobenga yo tosala service wana mpa ndeko moko aza na belgique ya lotaka ndoto na bakartier na bango ya bakala na kinshasa mpe bacamarade nini nyonso akala po misusu bakufa misusu kutu balongwa me ya lota. Voilà, merci à toi bon Lady, merci pour la mosala malamu ozo kosala nzambe apambola yo ozwa mwasi ya malamu opesa biso bakoko bana mapasa ekozala loloko moko ya bien. Maman Ozaldoje, naza na besoin na toute ma question. Esprit des morts. Po toyokaka le pasteur namoni esprit des morts na nzoto ya moto oyo mutu mosusu mpe omona aloti naloti nakufi ayebisika ndeko na ndo loti okufi bongo eza esprit de mort ndakisa ndeko na biso Aline Zongo l'influenceuse nalandaki video moko un prophète azopesa prophétie sur sa vie ke naomona esprit de mort sur eux. Alors bobosa la prière il y a 7 jours ils ont prié, ils ont fait aussi la prière, mais à la fin kaka ndeko wana Aline akufi malgré prophétie, malgré le sambo kote kuna tokobenga ngo nini ezali nini etambolaki bongo na ndenge nini et pourquoi
Ah, il y a des réponses et des sous-réponses. Là, il faut d'abord, on a vu la vidéo, prophète a donc fait prophétie, ce qui concerne sa vie, là, bah, directif. À ce message n'est pas un zam, mais même c'est guidé cerveau. Mais non, c'est à nous maintenant, il retourne la question, est-ce qu'elle doit à respecter qui m'a cambo, il y a un lobby qui pour ça, il y a un point d'autorisation. Il y a mis balai, doté qui peut-être après acquis. Et celui que nous avons approuvé. Il faut voir que non, ils ont un message sous ce qui est bimi. Faut la concerner, c'est ta vie, ce n'est pas la vie des prophètes qui est en danger. C'est mutaromi linga yo koleka yo asati. Mutaro sambe la pepo na yo koleka yo asati. Mutaro comprend problème no passe na yo izaka yo moko. Alors moni que non danger et ça pour na bat basé pays na libuta pour ni kaba sélectionner. C'est que nzamba linginga pour ba kokepe ko lubate et yé risque. Mais nzamba par son amour à prévenir abicho en enfance. Maintenant là on va prier. Il faut y aller. Priez en liaison. Seigneur. Ou avec un cœur sincère, tu pries. Oui, qui n'a pas monté. N'a pas monté. Mais Bible l'obéit, aux ensembles oyo, et miséricorde. Autant la carte une fois sur monter la présence de Dieu, au pardon. Au bandit qu'on s'est repentir, c'est ça. On va nous aider à repentir. Dans le message, je suis pas à mon salut. Mais quand on obéit, c'est Seigneur. Ce que vous n'avez pas na yo, nzamba olakisa yo, bon nzamba za la posa à préserver vie na yo. Alors le matin là message wala tira lika pa na yeye non. Donc alors le la peine de na yo na kati ya libota ki ma sœur. Tala na comprendre na la na loti ndoto bona boya réponse ya losambo. OK. Yami ba le fo luko yeba. Seigneur, na moni. Mengai peut-être nous a presté pour comme mais ce qui vous a pour la gloire, on a eu le épargné, on a le monde. Ce jour où il y a c'est tout simplement la mort pour qui m'a c'est nature. Nous tous nous refusons. Tous en adorent prophétie, tous en adorent, tous en adorent. Mais pour Koufa, il y a pour se préparer, il y a pour jouer dans le royaume du ciel, qui sont tous en malade. Qui est aussi que c'est préparé, qui était de monde de pas faire un accident, la voiture, on a eu. Soit c'est préparé pour tourner batté. Alors mon qui est bon matin matin mutuka zoi abina botso mutuka. Elle soit en ba idée na ba faire nazo ke usala tu éviter. Est-ce qu'elle de quoi se préparer qui pas de relation. C'est ça. Voilà, merci Bandeko Balandi, vous qui négligez les bandoto, vous qui négligez le message, le bon Dieu à l'obélaka bato tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Il est le Dieu le tout puissant. C'est lui nde azana misu koleka misu bato mokili nyonso. Sa main n'est pas courte, sa main elle est longue. Et comme akabisika loboko ya moto koki kokoma te. Oyo lotaka wana ma sœur. Oyo lota wana mon frère. Ne néglige pas ça. Peut-être les aka message o Nzambe ayaka kotia kati na yo une façon ya kolamusa yo. Peut-être ezalaka une manière o Nzambe ayebsaka yo papa télément. Il y a prévenir, il y a l'action danger aux aliboso. Je pense que ce message est continuellement à Yabana Nzambe. Mais maman Valdoger, juste avant ton Kabwana, et tu as juste deux questions. Oh, sur avant question sur la différence ni les alliés entre rêve et puis songe. Rêve, on voit déjà la révélation. Songe là pendant qu'une personne dort. Les autres là, on va dire pour visiter, on a fait il n'y a pas une différence, même la prophétie. Mais ils ont la ballonnière qui est là. Tu vois, il y a la ballonnière qui est là. Prophétie, ils allaient, prophète qui a prophétisé, direct, il y a la partie pour ça, ou soit un moment pendant la prière, ça m'a retenu ma comme sur la personne. Songe les ans pendant que tu dors, la vision les ans pendant que je ne dors pas. Je suis comme ça, nous sommes en train de parler, un moment, j'ai vu des choses que toi tu n'as pas vues. Tu vois? Donc, il y a ces affaires signes divins où nous avons la monnaie à saluer sur phrase pour la paix dans ma carrière. Il y a ma bête, soit c'est un malade. Il y a ma bête au condamnant au roi Ézéchiel Sassalaki. Il y a ma lame de Seigneur Joseph à gouvernement d'Égypte. Voilà. L'autre, il y a un peu de temps ni ma moyenne.
tolata nzoto par la prière et puis kotambola na restriction nzambe okanisa te mpo nzambe alobaka na okoma président so ntango alobaka nzambe to okufa okoma président te eza réponse ya oyo nzambe apesaka seki concerne mona bilaka kokufa omona bilaka kufa même si oza na bapromesse ya nzambe bapesa o baprophétie pa mille prophètes tant que tu marches pas dans la crainte de Dieu tu ne respectes pas les instructions de Dieu okufa na bilaka na Merci. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, virage à Soukango. La servante de Dieu, qu'est-ce que les gens peuvent retenir par rapport à ce sujet autour de ce c'est compliqué. Donc si peut-être on va dire qu'il y a le rôle à Mouton, il y a le moment où contre moi. Question et ça bien, mais vous dites le Mélipema, aux problématiques. Non, je suis pas. Oh, on va pas retenir l'émission à l'éloge de Konanga pour négliger d'autres côtés. Des frères Roch Koloba, et ça, le Konzambi, à ça qu'on éveille. oyeba kozwa baprécaution na nzela losambo na nzela ya bato baza na manda sur makambo ezitali ndoto nini yolotaka yango ozomonaka evi na yo eza koavance te ndoto nini yomonaka vision nini yomonaka parce que si l'esprit est combattu ton corps aussi ezala bien te sera limité en toi po bongo retenir nzambe nde aza kolo interprétation aza na baambassadeur ne oyo aplace na se ya mokili oyo mpona koleka aux ndoto et compliqué, n'hésitez pas, contactez-nous, on va vous guider ce que vous allez faire. En fait, les bons préserver, pour être libre moyen, pour être libre moyen. Sans même pas mon avis, parce que la toujours la crainte de Dieu, mais tout ça, le contenir, parce que c'est lui aussi. Merci, mon frère. Guide suprême, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Merci encore une fois pour ton amour. Merci encore. Non, mais maman, c'est moi qui avait commencé avec cette émission. C'est à moi aussi, il y a pas d'émission. Donc, c'est déjà quelque chose pour passer. C'est dans le lobby, où il y a pas qui peut retenir. Tu es prête pour répondre à cette question? Vous êtes une servante. Si c'est pour la gloire de Dieu, je vais répondre. Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, je ne réponds pas. Mais vous savez que ce que nous sommes, na présence ya Nzambe pour apporter une lumière et pas bana na Nzambe ba frère na ba sœur les à la capé des fois nous allons refléter au Bible et aussi n'est-ce pas? C'est ça. Voilà yango wana na lobaka aujourd'hui lorsque ba sala ka ba campagne na contre les serviteurs de Dieu na lingate surtout lorsque les gens motakala ya serviteur de Dieu bimi ya chantre mongo ya Nzambe bimi ba komi ko ça dans le sujet à buzz moi j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que les frères, ils ne sont pas encore matures sur le plan spirituel. Voilà pourquoi l'émission maturité spirituelle. Azolinga akota na présence ya Nzambe na kibo Nzambe, mais au moins yemokona mu akomélité. Era komona peut-être a ser valdoger ni na edonge monana ki a iseke biso nyonso to na biso vandenge moko to sungi ete azongi. Il se disait partout, tu sais. À votre disparition. Je suis très heureux aujourd'hui. Bon délivre si tu as une caméra, tout solo. Kata caméra, tout solo la mambo, la famille. C'est pas parce que elle m'a posé une question. Tu as dit que on s'est retiré qui par rapport à la recommandation de Nzambe. Yango au Kendaki, au Yéli Bisopé matière, ici. Le vendredi, tu as la sauce au arbre sur la matière. Au-delà de ça, il y a une interprétation la sœur va loger à continuer d'abord parce qu'elle a autre chose. C'est faux. C'est faux. Ok. La servante. C'est fou en bon, oh yo lo ba la azaki na zina ngo batabage les abonnés au tobo tabo kwa na bébé maman na eza non c'est faux bon on a tika
Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à l'émission Nabiso. Vous savez, des fois, j'ai l'impression que le monde ici, or, c'est impossible et lorsque vous êtes en train de véhiculer le message, vous allez la bonté pour la base. Et ça, la première question. Mais la dernière question, si je ne vais pas poser. Merci, bon début. Donc, abonnez-vous. Allez, bye. Une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.